Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Bato balobaki Denis Lesi ya kozonga Kinshasa te, Denis Lesi azongi na Kin. Oh. Rando na Pasteur Marcelo ekosila te ya kobanga na ete azongi na ndako bandeko. Makambo alobi na video oyo epesi pasi pe mawa kati na mitema. Eyindi. Alors, non, j'ai la vidéo oyo bolandango à tête reposée bandeko to solana bino likambo oyo boyebi ça fait longtemps Denis Lesi akendaki poto asalisa ba émission kuna bato bakanisi lokola akendaki kobwa kisangunda or akendaki neka repo alingeka mupepe oyo esila na mine abetaki vraiment mwela alingaki mambo esila et Denis Lesi azongi à répondre ba émission. Alors bon explication na kati ya vidéo oyo nazo tchela bino. En tout cas, ceux qui n'ont pas s'abonner, faites-les maintenant. Abonne-toi, partage, like vidéo et aussi abonne vrai qui te repose au Rabat News. Oyo, ngai, humble servante, Nabino, maman Bibiche, Mbombo, Plasma, maman Nabino, Leki Nabino, tata Mwasi, maman Leki, Maman Kouloutou, Yabana, en tout cas, un grand merci beaucoup à tout le monde qui m'aime bien. Alors, vidéo Oezo Landa, il y a JF Fongue, il y a qui ancien musicien, il y a quartier latin, à Bongola Motema, comme un frère, après ça ma révélation, Boyoka Marabalobi, Pona, Pasteur Marcelo, Likambo et aussi laté. Et on a tout dans la bio, on a pasteur, on a analyste. Et on a battu rôle. Bajora rôle mona Denis Lesi tonde ko sara ba analyse ba sujet. Alors ba vidéo na bango nyonso ngai na zo tchela bino bolanda tina suka. OK? Restez toujours connectés. Merci à tout le monde et puis bref, c'est ce qui fête aujourd'hui leur anniversaire. Mes condoléances à tous ceux-là qui sont éprouvés, courage à ceux qui ont des problèmes, bonne guérison à tous les malades partout au monde. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Un grand merci surtout à celui qu'on appelle Mr. B. Big Zuzubi à toi, Mr. B. Mr. B de Mr. B. Un grand merci à toi, Kajor Kapangala depuis Brazzaville, la verte. Big Zuzubi à toi. Des Big Poutou à celui qu'on appelle André Sona. Big Zuzubi à toi. Suzanne Vicente. Big Poutou à toi, bango basa ba fidèle internaute, fidèle ya émission balandanga tina suka. Yo ya kaka okotika 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes OK. Mais ça bato balandanga tina suka. Hey. Aimé Congolo. Merci à toi vraiment. En tout cas, merci na bato nyonso ba komela ngai. Bon encouragement na bino ezo ça ce que na avancé. En tout cas, malembe together, et longo na kolo toza. OK? Et longo na kolo toza pe tokosala musala. En tout cas, merci na confiance au bope sangai. It's not easy. Botika ba chaîne mususu eza ebele awa ba milliers de chaînes eza na YouTube awa, mais boye quand même qu'on dit ma présence awa na chaîne na biso Bibiche Mbombo officiel, chaîne na bino parce que vous êtes my lovely family machi ya mumenu. Donc nduku wangu balobi pangi na munu donc boza aboyaka na kondi ma présence a bosa effort ko avant bokeno ba place mususu yaka na kondi ma présence awa plasma acheli biso nini mama Bibiche acheli biso nini oyo ndimi présence au tiki like na yo après OK et s'appelle sumuté. Un grand merci surtout à tout le monde. Alors sans plus tarder mes amours, my lovely family, to banda dans la vidéo ya pasteur prophète Denis Lesi et puis tu rencontres na vidéo ya JF Ifongue et puis tu zonga pour commenter. OK, let's go.
j'ai commis une erreur, peut-être il y a appréciation par rapport à temps, moi, de Ndegoranga Koufi. Mais voilà, mais personne ne peut me faire taire. Pourquoi? Obomi Moutounga n'a pas d'année. Talaba tu vas signer, on a commis une présidence qui dit, maman de qui dit président de la République. Malobara biso, batuma mona angota mutana Peter Aboy, non. Mes paroles pèsent. Parce que j'ai écouté Marcelo qui m'a dit ça. Tosali papier à réconciliation. Je suis prophète, je reste prophète et je dis des choses. Je suis dans la poche à Moutouté. Je suis généraux bazar. Je suis un Égypte, je suis un Kagoulé, je suis quotidien, délile sur le Okufa. Délile sur le Okufa. Moi, je suis dans la toilette, je suis dans la toilette. Je suis dans la toilette, je suis caca. Oh là là. So bazwaka nga jour wana so to abeta nga ta tonga to ba tchanga mbeli so wapi so bani ya babwaki nga ta so wana. Ah bon? Ah mais pas oui, ça quand quelqu'un est en cagoule ça veut dire quoi? Ils veulent pas s'identifier. Donc bah quoi ça n'importe quoi au fond na elongana. Si à la vérité, j'ai dit la vérité. Au lembité, au bangité, bien que ba kagole ba kotina ndao. Ah, bonga mndwa liboso akufa. Oh, narobi m'appelle héros spirituel. Héros spirituel. Saint-Denis. Ah, Saint-Denis. Nana kota ba GLM. Yo franco ko GLM 250 coups de fouet na tombe. Et puis il y a un secret. Oyo bandi. Oui, j'étais en danger, n'a évité ce où t'es pas naïe, mais je crois pas n'a évité, mais tu que bateau à côté kia. Oui, bah côté là qui maman rose, bah bouki, bah il a ba kagoul. Ba kebele. Awa. Nazarolia. Et si moi tini ngana bi. Na kena car deep mo na ina ngwa. Et quoi il a le terrasse. To bini se zo bimate. Nazi moto. Nazi moto. Tu tombes dans la moto là? Naza mora, eba mutaji. Mo msi na kenda tina zeze marque na moto na lati ba bakashina. Ndango. Le jour où on a mutu abenga ote, mutu sala aussi. Mutu abenga après. Ça on a bimi. Ba benga o ba bukata ba mama. Na sina bima ile. Ba ba komi ngaza te. Après, na tikaliga libela ba kuna place na kendeti na voyage. Tu na voyage. Au voyage les gars quoi. Mais ni nous rassurons que bateau ba ki wana ba ozonga liso. Ba ya kasi. Ngayo. Na problème na mutu te. Na problème na gouvernement te. Parce que c'est un président Félix. Bref, ceux qui n'ont pas monté. Baba ya mangate. Donc, on a soutenu la président. En fait, le problème, le Congolais, le staff spirituel, des choses que j'ai dit. En fait, quel est mon message? Rentrons au premier amour. C'est tout. C'est-à-dire, tout est magie, tout est maquiona. Tout est faux témoignage. Cet homme-là. Surtout comme on l'a la place à Moïse, Tatawana. Il y a un moment de conspiration, il y a un Liban. Il y a un pasteur de c'est bien sûr. C'est très gênant. Donc peut dire que les choses sont Liban. Non, ça dit va profiter dans les Cambo, moins incompréhension. Non, Marcelo, il y a eu d'autres personnes qui peuvent contacter. Ah ouais. Oui, mais parce que Ngana Marcelo te comment c'est fait que Bakagoulé Bayananda? Et puis tout le monde peut passer, peut s'engager dans des bango. Sans que pasteur ait un bango. Bon. Parce que on est au face à face. Non, mais c'est le face à face. On a peut-être ce qu'on très bien. 4 heures à lobby au mobile à rouleau. Na rouleau bangoate. Na lobby au mobile à rouleau. On a bien lobby au rouleau. Mais vraiment pour la première fois de l'histoire, la vie n'a pas été humble. Vous êtes humble. Parce que ceux qui ont eu des lignes Suana. Mais vous avez une posture de faiblesse. Non, non, je ne suis pas là. Vous avez une choix. Le pardon n'est pas une faiblesse. Si on a saigné au pardon, c'est une faiblesse. A saigné au pardon parce que Bible les autres quand je sens que mon frère a été offensé.
quelque part, on a évité. Il faut s'en pardon. Voilà. Et c'est ça faiblesse. Les alligas que on comprend que Mouninga Zolela, bon, c'était pas bon pour Naloba. Le moment n'était pas. Les moments n'étaient pas. Voilà. Bon, malheureusement, là-bas, le moment n'est pas Naloba. Mais il y a des choqués. Pourquoi des choqués? Nadé Mumba est choqué. Alors moi, je dois me permettre de m'humilier, de demander pardon. Même dans les autres tombos, je l'ai géré. Oui, il a parlé ce qu'il avait. Et je ne peux pas dire aux gens. Tu as mais après, tu as atterri. Qui m'écoute, tu solo lipe li sous bien. Papa c'est nemo ba yaki boy pa koti, na expliqué on a fait la paix. Au moins il va en colère. C'était et voilà. Moi vraiment monto moyenge za makasi. Si ko bateau nyonso ba ina sima contre nga. Ba profiter na dossier. Ba profiter muta mutu skoyo. Amo luga. Mais si ko bateau oyo wana o réparer na bango po na réparer na nani. Bateau ba derrière officiellement bateau oyo ba bundisa ngo officiellement na bango te. Alinganga te. Mais ayebi que derrière ça lo ba vérité. Mais nga zo gêner entreprise na ye. Tu vois. Parce que on a souvent passé même passé. Il m'a fait passer un message de montrer que yo bimisinga mabena misaba. Crédibilité nanga pendant des années zoko ya cause malobana. Ok. Pondé toi boy toi pe batuma trop dangereux. Malobana biso batuma mona ngota muso ya mutana petera boy non. Mes paroles pèsent. Parce que j'ai écouté Marcelo qui m'a dit ça. Officiellement, il m'a dit que Batoyo Kaka. Donc, tant que lobby, Batouzo a loba loba na bango, mais tant que lobby. Ils forment aussi ce que délai quoi lobby pour. C'est que à lobby si, c'est que bon, il était mécontent. Moi aussi, je me suis incliné. Il était très indigné. Bon, on a enseigné pardon. Naké, a continué toujours qu'on s'enga pardon. Je crois que c'était ça. Est-ce que tu as les sommes quelconque et que change ta façon de voir les choses, ta façon de. Non. Si à la vérité, je dis la vérité. Au l'invité, au bangité, bien que Bakagole Bakoti Nanda. Bon, on doit bosser au Koufa. Oh, Narobi m'appelle héros spirituel. Héros spirituel. Saint-Denis. Saint-Denis. Oui. Attends, qui mille Goya. Au fait, Saint-Denis. Parce que Mimba qui va faire taire, c'est fini. Non. Au moins, t'es allé. Est-ce au moins t'es allé? Dans les réseaux sociaux, Makambouya, pasteur Marcelo, je crois qu'il a annoncé à lui. Est-ce que c'est important, Marcelo Louba, parce que tu es Bikaroba là, mais est-ce que c'est important, Louba, que non, alors Makambouya soit lobby ou citez-moi dans Internet. Frère Marcelo Tunasi, Azan de Moussali Anzambete. Marcelo Tunasi, c'est un sataniste. Azan Moutoua Sima, il va jouer tatou. Ozomona baba to sima la pro babeba na bando lobanate ozomona ba secret bazalaki nango ozomona nyeli Joel Tatou au moins ça bala na za sirène des eaux aza muto mukilité moi sur ya Joel Tatou wana ozomona ba to misala mabe frère bazana bazo détruire bonga peuple de Dieu ozomona bato baso bazana bango avertité nde bazo landa bango ozomona komayo mosno kufi frère ngana yebi César Loboko ami nanga na Paris non yamba été Nebje César soit ko yeba sous tant à l'époque toi qui bana mike na Paris toi qui na noko na bango zoma menamité ma babo so yeso bagini ba hypocrite ba ko ta lola te yebisa mutu vérité ata pour ko bala pourquoi c'est la publicité zoma na siko et puis na sala ki vidéo sur yango alobi ke Blanche tem ta benga na ministère azanzambe na été enfin que ba propos ndengwana
quelle que soit histoire mani nous obeta mais comme c'est bilo bongote nous mona parce que azane na mawate yem ta sacrifice qui est frère nous mona et puis au moment na bokanga pe parti oyo oya mi balé on a pas kokufa moi je va les oh au sacrifice parce que bon continue dans cette histoire vérité moi kanga dato bo bazo frère Jeff Alobaki moi je suis au bala wana nzambe c'est l'accès ngango au sacrifice pays voilà au sacrifice Asa démon type wana. Nous sommes nini? Ba kumalo nous sommes nini? Déjà pour annoncer karaké. Azobala ko mona non ndenga zaki na mosi na. Mona do kumisa ye. Mais quand mintu bosani. Voilà. Et ça quand na kumisa ka maman Françoise. Maman Françoise. Lobi asiki biso maman kaba fona bala. Ngafuna bala. Anzambe na ngate. Nous un célibat. Donc aux autres là-bas, aux autres là-bas célibat. Aux amutu na nzambete. Aux amutu na nzambete, frère. Ozomona frère Mbappé qui so balate même Paul Azolo bango frère zana tangango limisanga frère même Paul Azolo bango c'est là dans 1 Corinthiens c'est là 1 Corinthiens voilà 1 Corinthiens chapitre 7 1 Corinthiens voilà yoka j'ai le nom de Jésus frère 1 Corinthiens chapitre 7 dans le verset 8 n'attend na comme Jésus Christ frère là le nota yoka Paul Azolo ba à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. J'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Pour la balle qui n'était pas celle abina celle en nzambe. Mon abino bateau yo bo balate. Na bino bateau yo bo koufela. Moni botika le roi. Mais yoka a continué le bi. Mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Abi mais si vous avez la maîtrise ba posa nzoto zo kokate ko mona ba sœur to ba frère alors bala na yo. Voilà. Donc ba pekisi mutute. Omona mais sikoyo bala na yo. Omoni mais sikoyo yo ba pekisi ko bala te ba katelo pe 50 ninga le bien na o ba doti mo tikala 5 ans ba nto le bino bonga zate mais quand même moi bon moto. Voilà donc na ki bon moto. Ki bon moto. Moto bozali ki na ye boboti na ye. Place mutonga qu'est-ce que mutonga voilà. So ba mona rabiso. Ozomona et puis yem ta boma moi si wana frère. Et ça histoire vraie. Dans une vérité. Parce que moi que zo bimané on dirait à sacrifier. Et puis zo belé logo mogote. Ozomona. Voilà. Et puis ba toi ma masolo tout notre frère Penaldo masolo Penaldo c'est masolo ko betata les mutu. Et voilà. Oui ba yuma mo ba so ba les devant frère. Na ko so te ba belo musuzu beton ozomona pena boy. Même la musique frère. O mundo ba tona bazana ba yuma ba muizimbiye ba mekalambai ba fali ba frère. Ba yuma frère. Na zo vérité. Yanke pena plaza wana te. Na zo vérité. Vrai. Sans parti pris. Mon musique. J'espère que ngana binoto lundi. To banana na Denis Lesi après to ko suka na JF Ifongi. Denis Lesi aye mabe. Denis Lesi aye mabe a tetuki mabe alobi et mamboyo azongi sur les champs. Alobi ba ki ko luka ye na ba soldat cagoulé et pese qui participe mawa habita boki bino monde ngalobi donc ceux qui bazwaka ye le bana ngata ye ba ba chube tonga mo ngé comme ça ta kizengi to matato kita Denis Lesi ozui bilobela pele et les kio ata isa na dash mo baloba trop parler peut tuer donc bilobela ebomisa rapé olingi bilob omoto matato kite bozaka ndenge mo bino nyonso donc ayebelaki bien yango pe kozana mbongo eza bien eka makambo komi ko bouger ka boye papa azui fly mbala moko wap yango na vie kozana mbongo eza bien situation ko se présenter rapidement tellement tu as ton argent au sombi bien mbala moko wap okimi mbongo eza bien yango faut chercher l'argent. Bomoni Denis Lesi aye pona koloba turo obanga te abi que la guerre commence encore na makambo ya ba remariage mama na ngai aye alobi na koloba abi ba ko luke na jeep mobimba ya ba soda ba ki kokange c'est normal fallait ba kangaye parce que moment wana ce n'est pas un bon moment ya koloba. Eza oui bokoza na bino ba rando
mais moto aza na état de choc. Pourquoi accuser moto directement te que non, yo moto bomi moi sinon et cause à la bongo te, mais à coca qui ko accuser directement te parce que au moins ce qu'on époque au moins ne marambele qui nango déjà, au moins ce qu'on époque au fallait quoi profiter n'est pas bakundi déjà attends la minute à l'école lobi que non yende moto lia ki moi sinaï. Et l'inge ça l'impact ma casité que moto kufi lelo lobi oye au lobby. Donc et choka qui moto nyonso. Alors, donc on comprend que Denis Lesi asa peka moto bongo asane moto peka lobaka mais oya lobaka quelque part et sa vérité bandeko au moins dans monde pastoral dans monde de musique il y a des choses oyo okoki ko imaginer te il faut la bino lobby vidéo ya Gauthier Mascotte aleka ki une émission moko bono la bino partir vidéo oya lobby bobi que non azala mobali ya défunte frère sœur na biso maman Marie Misamu que j'aimais très bien. Abi makambo eleka na musique chrétienne wana bato bozomona ba pasteur o bato bozomona o moyembi munene tika comédie ça na kasi wana ponini azaka producteur ya mwasi na ye ayebi masolo eleka kuna bandeko non c'est l'effort vidéo ne fona lukango na save mais na préparer les bino ata pona lobby obi na fandi bo je me suis dit waouh il y a deux choses. Denis Lesi makambu muso alobaka wana oui bat traita ki no mutabi lobela azoloba makambu ezanga mutuna makolo Denis Lesi pasteur pétage boyna boy mais ayebi malgré nzamba bwa ki sa yende bat alobaka non ye nzamba pesa mu Congo mais makambu alobaka wana ce sont des choses réelles eza makambu ya solo oya alobaka wana tala lelo alobaka makambo alobaka mwasi ya serviteur moko akokufa ya munene toya komona kufi abiya za omoni mutu mususu bokomona ke non malgré babiloko na lobaka mais nzamba lobelaka ye eloko elakisi te ke soki nzamba lobelaka nde oza ya nzambe te eza na mutu mususu azwaka ba prophétie ya lukuta azwaka ba prophétie ya solo mais nzamba bwakisa ye nzamba talaka na misu te il y a des gens comme ça. As un esprit de vipère, as un et le connu sous balobaka. Au moins il dit des choses réelles, mais as un zambété. Ba charlatan yon so ba mambi kudo baloba mamba solo. Mais au moins as adoré nzambété et ça mamba lukuta. Donc Denis Lesi maramuso lobaka, toko betango kara mais il y a d'autres choses, toko zwango au sérieux. Et ça le rôle là, mutauti na prison. Azaki na prison abimi abete la bino masole lega na prison ngana zaka na prison nazaka na pavillon boy omoni kuna soto la muki 7h na 7h wana bayela biso tia komela na 12h bayela biso biloko kolia na 18h bayela biso ti potomela ba robisa bino bongo mais sikoyo wana na lobi na pesa exemple fana pesa exemple ya prison Afrique du Sud pour prison na biso jamais ko sala mabongo ke balia 3 fois par semaine. Est-ce que vous pensez que c'est réel? Et 3 fois par jour. Je ne pense pas qu'ils aient un solo. Je ne pense pas qu'ils aient un solo. 3 fois par jour. I don't think. Na Congo na biso. Alors, au Denis Lesi Zoloba, tu as dit que retour et rozong. Biso pe tozaka tout ça ba commentaire. Nous sommes là pour faire des commentaires. Denis Lesi sali vidéo na nga pe na bakisi commentaire nanga. Lisumu esa. Lisumu ezawat. To qu'est-ce qu'on a vidéo ya GF Fongi pour baron apparemment ba s'attaquer na pasteur Marcelo. Alors, il y a lobby que non. Tobi ba semaine eleki ezalika sujet ezalika moko ya ko se remarier, tout le monde bazo lobelango ko se remarier patati patata. Siko ayeko baxelo ko moko lobby que non. Yeko to makambo wana équipé te ata bato ba lobby ba loba na bango. Blanche nde abenga na ministère te Blanche Zanzambe na été. Et là, on a fait choquer qui bateau. Ce qu'on a à comprendre, pasteur Marcelo Azam Moutumoro, Bachara, on bateau à bouche facile. À se retenir na mambo loba. Omoni, yepo na ye, on bateau za. Ya alobade la vérité. Omoni, ya kokano kanga makamute fo loba kaka po se défouler. Yeso kwa baza bajara bongo. Mais ce que faut yeba, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a d'autres vérités et bemisi makambo. Il y a d'autres vérités et panzi libala. Omoni, par exemple, vérité oya lobakiwana. Que akoki ko se remarier, azana moli mo célibataire. Oui, on a raison, il faut se remarier.
il faut se remarier parce que aza une église munene simana ye bato ebele oyo azoconduire akovivre te na vie ekobo soki asali ekobo bongo eza akosa hypocrisie te ke non asala lokola aza ye moko mais na se aododa baseur quelque part ana raison il faut se remarier pour alonga parce que bolingo et se remplaçera kaka na bolingo eza bongo yo moni ke non okutana mobali moko okutana na déception après quelque temps et on sait que okutana mobali moko alingi okutuma kasi koleka o wana omiki obosane rapide et surtout que soko okutana amour moko vrai obosana mutu wana po okutana mutu moko alingi yo mais soko okutani na mutu mabende osimbi mutu donc cela veut dire bolingo et se remplaça kaka na bolingo mais ce n'était pas le bon moment. Biso kutu ba internaute, biso kutu ba téléspectateurs, tozala ki déçu. Et choqué ki biso tomoni ne ba live et tomoka ki na TikTok. Il y a des gens qui ont fait des lives, je vous dis, surtout na TikTok, na monde ya ba live. Biso peka na Facebook, na YouTube, na biso to tinga mi peka awa. Bandeko. Et là, on est choqué. Et moi d'ailleurs, j'ai été choqué. Mais pourquoi? Mais peut-être à l'oba qui n'a kaka, à l'oba ne kaka, na mutu na ye, maybe, eza na ngwa tabongote que non, au bala dans 2 ans, 3 ans. Non, non, non. À l'obi ne ka, mais ce que l'on connaît, et boujaki, et alerta qui, et pesa que koki ko pesa. Toki so JF, il faut nge. À l'obi, oh, moi c'est mi balewana, à kokufa. Si ko to matato kita. JF, il faut nge. To matato ki desko o eza prophétie to ozo lakelande muninga mabe nangi pena comprendre pour te yoka ki prophétie mimi chiki va aibima ki a oyebisa ke no sala attention so ndenge nini wizaki ya solo sikoyo oya yo ozo loba wana ke moi ça mi bala ko kufa pour sa sacrifice eza ya solo to eza lukuta okoloba mamu eza ya solo mais un mot po beta à côté yo sa frère oza frère nzamba sungo bongola motema to yeba pe papa ozaka analyste to te yaka batu liloba nzambe to yaka ka pona ko condamner batu mais comment okoloba ke non ba Mike Kalambai ba yuma ba pasteur wana ba yuma mais yo tu t'appelles un homme de Dieu ou un frère en Christ mais comment tu peux traiter des gens de yuma comme ça langage wana ya mokileza okaka oui c'est vrai il y a d'autres choses oyo lobaka c'est la vérité. Ils ont bien, ils ont solo. Alors, makambongo ya solo oyo lobaka, mais you have to make sure makambo oyo loba et concorder par rapport ya makambo ozo sala, oza un homme de Dieu, loba peut bien ko traiter baninga ba yuma malgré ma bena ba salaka. Quelque part moi ba langage na yo ta façon de parler, ils ont reflété te que oyo ozali frère. Pour ceux qui nga le la bimeli bino na prophétesse, na maman pasteur, elobeli nanga il faut ya maman pasteur. Ya prophétesse ya limemi ya makasi poso na ye ne na sala ki émission mo boy et na le blama ma musique profane na ye bena komo ma nzemba faire ya kala oya mangili mansasu mantotara mawili mana monoko ya bamba mais on sala émission za ma prophétesse ça ko mba bwendeli te na ko mba ngote po ba genre émission o nga na sala ka za bongo te. Si vous savez que bon, dans le mélange, moi je parle de la musique, donc c'est actualité, bah fait de société, everything. Dans le mélange, c'est normal. Mais na sima mu Congo, à part opposer ça musa non sala. Mais na sima, son habit que l'on a fou comme na sambila, na ebi alliance ni na sala nga na nzambila nga. Mais ceux qui na image là que non, na sa prophétesse, na sa nani, non bloc on a te. Mais yo elemi ceux qui nous aux frères. Mais il faut tenir ba propos na erozoloba. Et aux autres traités baninga ba aventurier ba escroc ba yuma ba mbendre papa ok mais quelque part au lobarano vérité to ebité oza ko laquer la pasteur Marcelo Mabe to au monyon sous la vision mais ko souhaita muninga malerte biso nyonso to ko souhaiter que non abala azwa pe mwasi na moni photo mo ba tche wana na mama moko akangi mama wana so ko talie so ba benge que non ndeko maman blanche Torondima.
po bazaka bakanga photo na yebi soka zaki sœur ya église soki ndenge nini batalika baoseka bache ba commentaire Congolais qui t'a créé? Qui t'a créé Congolais? Alors, biso to espérer que abala, ce qui abali, ça sera une très bonne chose parce que bana bazawana, on appelle pour ça maratre na bango, nebi que it's not easy. Il faut savoir que mutu malamu po bana banzimo, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ou alobaki to espérer que arobala, mais je ne pense pas que rosa siko. Soki ekomi sikoyo wana ekomi mama mususu e otinda biso to kanisa mama mususu. Alors mutu nyonso azaka na posa bolingo. To tenir hier rigueur te, azape mutu peut-être pe alingaki mwasi ne makasi ka ndenga lobi wana to bando mona pe na ba vidéo na ba nyonso envoyer la façon dont alingaki mwasi na donc cela veut dire que sora zupe mwasi akuta pe na mwasi moko boye aki to ka lokwa mama blanche a remplacer azala pe mwasi malamu azala pe mwasi ko soutenir yena ministère. Ezan na basi mususu balie bwe akwesio ministère hein. Ngana bisa na ba mama pasteur ebele église panzana pona nini accompagner ministère a mobile na été. Ceux qui mobile a lobi ba kota prière. Ya zakuna tabina kota prière te yonde pasteur ngana kota prière te. Oh maman s'occuper de l'église bo na abi etalingate. Incompétent pasteur a commis mal à l'aise. Moi, je connais, il y a un pasteur. Azan église munene. Abali mwasi. Mwasi on pa balaki nini. Moseka. Abali mwasi moseka. Mwana mukie aibina no loko moko te. Mwana malamu boye. Ako accompagner na ministère. Patati patata. Bandeko. Après 3 mois de mariage, mwasi a commis ko rendre vie difficile au koki ko imaginer te. Moi, ça comme rendre vie difficile, moko, au imaginer te. Bandeko. Donc, et puis, si pas si pe mawa, kati na mitema. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça comme rendre vie difficile, a commis, moi, ça a commis kolela, et mon bal a commis kolela. Qu'est-ce que je fais? À gaspiller, bella, mon à c'est le mariage coutumier religieux. Mais moi, c'est à ce la mobile bilamate. Moi, mobile pasteur, mon église à mon bandeko. Il y a deux choses. Mobile ba sous culotte. Ndenge za la ramoso s'occuper na ba sous culotte mobile. Il y a ça là en côté. Mobile à ce la biloko ne yemoko. Anika ba kechi yemoko. Mobile à kokuta ako kouta veillé bwe. Akuti bwe. Moi, c'est à l'ambinante. Akuti mwasi alambina note. Mobali auti kobala mwasi pas même 6 mois akomi ko kende ko somba malewa. Bandeko. C'est quoi ça? Obi na fandi boye Nathalie na lobi na ebite o ba benga ngo combat ya mariage toni. Ba pasteur ozomona bazaza na ba couple ba kuta na pena makambo. Yon pasteur Marcelo kozalo ko to pressa ko bala te pour o regretter fallait na fanda na ngai ye pour lelo o soki obali et que ko divorcer ba ba ke yo ndoza mabe. Moi pour moi oza déjà na mwasi no des années olinga mwasi na yo tu as des enfants ko wela non ko se remarier te o ko se remarier pour na nini soki ozo wela ko se remarier eza pour ça nzoto mais ba pour ça nzoto wana soko lobi o calmer ngo ça vient de la tête. So lobi ke non nga mikolo pour ça nzoto te olongolo oui et un sentiment air moko yaka mais so bio betango kara o betango kara pendant des temps so bi ke non 1 année 2 ans na o sale loroté oui il y a des gens comme ça. Moi je connais il y a des hommes ba sala 5 ans 6 ans sans pour autant asimba ta mwasi na lipeka bazali soki bino pe boyebi bango bo se manifester bo tana ba commentaire bazali pona nini alingi kokutana na mwasi ya mabete. Pour na vie soki okuta na mwasi ya mabe vino ebebia vino ebebi na oti komona na Facebook kaka vana bande mission na moni mobali moko amedi mbiki pona nini mwasi na ye parce que ana mbongo te mwasi na ye akomi kobima na ba camarade na ye atuni mwasi pourquoi obima na ba camarade nanga mwasi alobi c'est parce que yo zana mbongo te il faut na bima na bango ba pesa nga mbongo
na prendre soin ya bana na biso baza misato fe batanga sikoyo ozosala te eloko moko te mobali akoki te amidiembiki moko na chata image yango awa eza te na koti na tali boye nayoki douleur na bitala genre à mwasi tellement pas akina esprit de mort na ye ebanda ekolanda ye ye wana amidiembiki akei ya akufi akei mwasi atikali pona nini azoki mwasi ya malamu te parce que moi je connais il y a des femmes comme ça oyo afandi na mobali aosala te pendant des années bafandi manqué mobali respect mais il y a de ces femmes so komi déjà kosala mobali aye loko te papier oyebi valeur ya mobali yango te jour akokende nde ocomprendre valeur ya mobali nga na bi eza mobali abandaki kosala na couple mobali abandaki kosala parce que nous chitons déjà tokomi na suka mobali abandaki kosala bandeko mobali abandaki kosala mobali mosala esili mwasi akomi mosala azwi relève mais mwasi akomi mobali akomi papier soki akuti mobali afandi na kiti ofandi boye nini telema omona teke basali etikali nga nasala après na ye soki osokola basani te okosi yo nde osokola amaltraite mobali longwa kuna wali loko te osalaka te mobali akoki te maltraitance wana akoki te donc soki aye na ndako azalaka mal à l'aise ndenge kosala keno aye kolinga mwasi libanda soko mwasi wana aotya ye à l'aise alingi ye azorespecte ye mwasi ye nasungi ye azwi mosala na kozwa mosala vie échange ale mwasi wana akoki te akelinga mobali mosusu oyo abande mpe kosala ti ye kosuka oyo alingi so mobali na ye wana te après mobali na ye abengani mobali na ndako ke koluka soko ozwi mosala nde yo kozongelanga awa ere ye akei eye kosala ke balingani na mwasi wana place akendaki basali couple na bango oyo aye mwasi kuna place akendaki esimbi te mosala mpe esili aye kolela mobali na ye omemaka bango nde ekendaka donc la vie c'est comme ça soko okutana na mwasi ya bien okozala bien. Alors merci beaucoup en tout cas, je vous aime, je vous adore, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.